soba fidèle téléspectateur ya magazine Mbonda Ekolo oyezali seul magazine d'actualité et pesa kabinu ba information ya kitoko pe à temps réel et kamba mi bongo na yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli édition na biso ya mokolo ya lelo na élément oyo boye bake boza na esengote parce que boza na souffrance ezali bongo maloba ya Martin Fayulu Madidi oyo alobaki liboso ya bakasayen oku ya meeting na ye oyo asalaki na Kananga mokolo ya dimanche 5 novembre. Tolanda reportage oyo. Martin Fayulu asengaki na population ya Kasai ba voter ba meilleur dirigeant le 20 décembre prochain lors ya ba élection oyo baza ko souhaiter esalema libre avec transparence. Alobaki yango au cours ya meeting na ye oyo asalaki na terrain ya Grand Collège Saint-Pierre na ville ya Kananga chef-lieu ya province ya Kasai Central mokolo ya dimanche 5 novembre 2023. Na ela na ye Martin Fayulu a condamnaki abandon ya population oyo selon ye baza na kati ya pasi manque ya projet ya impact visible. Ye abakisaki na ko lancer appel moko ya unité alobaki ke esengeli na peuple congolais tozala bomoko pe mutu moko te akabola biso na oyo etali tribalisme. Kasi esengeli toyebake na meeting oyo opposant Fayulu asalaki kimia ezalaki kobanda ne bandeli kino na suka ata incident moko esalemaki te. Cortège na ye ezalaki sécurisé kobanda aéroport ya Lungandu tina esika oyo basalaki meeting. Martin Fayulu asololaki na ba chef coutumier ya province wapi bapesaki ye cahier de charge na ba différents mots oyo eza kotungisa province. Payé accordaki audience na ba couche nyonso ya population na kati ya centre ya catholique d'abord ya commune ya Katoka na Kananga. Na titre ya rappel esengeli toyebake Martin Fayulu Madidi akendeki na Kananga kobanda mokolo ya dimanche 5 novembre pona ko redynamiser parti na ye eside après étape ya Chikapa na province ya Kasai. Yango biso awa Betelie Kambonda. Asbel Grabandundu basanganaki avec un parti idéologie pona koyeba ndenge nini bakoki kotambola politiquement. Wilfried Samba azalaki kuna. Ndeko ya Congo boyeba ke na cadre ya ba déception ebele oyo bana ya Grand Bandundu bazwa epa ya ba politicien na bango po mingi population apesa confiance pe bakima na bango bazuki na sous population te pour ça bakama malonga na yango bondi melanga ike Asbel les Grand Bandundu bango balobi jamais bakotika Bandundu na bango ekufa politiquement boye bondi belanga ike Asbel les Grand Bandundu basanganaki avec souka na impact pe idéologie na commune ya Masina quartier 3 na espace Bomeya avec ebele ya population ya bana Grand Bandundu oyo bandibaki présent kaka pour conscientiser bango politiquement bayeba ndenge ko kumbela province bango masolo etambola kitoko boyeba ke kosangana wana objectif ezalaka kamoko kozala bomoko bolingo pe kosangana tellement que bana ya Grand Bandundu bazalaki ebele boyeba ke lokola pe bazaka bato maele sérieux ba question et réponse ezalaki na cadre ya koyeba ndenge nini Asbel oyo ekotambwisama na masolo yango ndeko ya Congo bondi melanga ike ba invité pe bayaki ebele parce que il lui fallait bango nyonso ba répondre présent bayeba idéologie oyo Asbel le Grand Bandundu e na yango mais na suka ya masolo bino moko boyo kanenge nini le président oyo kumbela masolo oyo abesaki mbonda liboso ya caméra na biso to salaki yango po ete bandeko ya Grand Bandundu bazwa conscience que totika Bandundu mingi na kati ya maboko ya politicien mais bazwaka toujours sur ba intérêt na bango moko personnel égoïste yango wana bazwa conscience que ba voter n'importe qui te batala mutu ya ko voter oyo azana likanisi ya développement message clé oyo ya bana ya Grand Bandundu mususu basisi ko ya wate ba baza en province dans ba secteur dans ba village et ça que tozala posa biso nyonso tosangana
toza mayele toza intellectuel to porter un plus na kati ya monde mobimba o biso batagra bandundu mais ya biso moko gra bandundu eza rejeté par biso moko et c'est pour cela bango nyonso bana ba province message na koyesa ngo ke toza apolitique toza politique te esali kitoko bamasolo ya boye ebongaka ewumbela libela po eza nde oyo ekolamusa esprit ya bosangani na gra bandundu et surtout ke bapolitisien kuna bamonela kaka soki ekomi na bamoma oyo bango nde bakomi na babesoin ya population mais tango population azala besoin na bango bamonelaka te kutu bazaka inkipa asbel ya gra bandundu en tout cas bondimela ngai ke biso mbonda ekolo tofuli bino moka koswa pe tobete bino mbonda kitoko na musala oyo emonani yo mutu oza na posa o voyager na mikili ya poto yaka kuna na quick travel visa po baza kopesa ba billet na ba visa avec professionnalisme pe na rapidité nyonso ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouami, au ça la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. Ma visa ya où est Bima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokimobima, tout ça limité. Pour conseiller la bio assistance, côté prise en charge et qualité. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Fondation Jonathan Tsangu azako continue toujours na kopesa ba formation kitoko avec un partenaire idéologie olingi oye kola ndenge nini basalaka make-up yaka kuna baza kopesa formation kitoko. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville Fondation Jonathan Tsangu FJS Asbel na Mukuse oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Tsangu esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa pona ko sensibiliser population basadere massivement na Fondation Jonathan Tsangu ozala papa mama elenge mwasi tope elenge mobali olingi o entreprendre FJS Asbel abengisi bino pona ko sangisa mayele na lisungi ya FJS Asbel pe na loboko ya Tata Nzambe nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie toujours pona ko rendre utile à la
agréable. Fondation Jonathan Tsangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Tsangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Tsangu ekosimba kaka yokanyo magazine Bonda Ekolo ezali magazine d'actualité eza kobenga na ba leader nyonso yo muto mi benga ka leader yaka awa oya kotalisa ba vision na yo. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo Mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso bazomona pero bazana makanisi kimutema mabete batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana mais bato bazana miso baomona Congo ezokena ndenge mususu ele na limité na mumbele un peu partout donc nazo continuer lisusu nasuki wana te to se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo Mobimba bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino yango biso a na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda inane ya magazine Bonda Ekolo o ezali magazine d'actualité et pesa kabino ba information ya kitoko et salemaki avec un porte pe idéologie to landa biso nyonso ensemble. Ndeko ya Congo batula pakaba mona peleve tango to ebisaki binoke inane ça se fait mingi batsaka tembe en tout cas bayaki buka mona buka kwikila kaka ndenge bozali komona Bonda Ekolo magazine d'actualité na bino obolingaka mingi bandeko oba kontribuaki na bolinga kolakisa ke balingaka Bonda Ekolo tala ndenge basanganaki kosangana oyo ezaki avec un souka na impact na idéologie parce que ezalaki premier anniversaire kolia komela nyonso ezalaki na pointe et bongo champagne motako sabino te kaka ndenge bozali komona champagne ebetamaki canon na ndenge aventure te pe gâteau monene anniversaire na cadre une année ya Bonda Ekolo kolia mabokene esambwaki po ngulu pe esalamaki ya maboke bandeko balie bambeli bino bokoboyoka ba réaction bandeko bazalaki wana sur place na be bautaki bapoto na ya Kisasa ndenge nini basepelaki na magazine Bonda Ekolo ndenge nini esanganaki mpo na mvula
Moko. Ah, ok, ça va donc. Vous avez invité à Mbonda École, vous avez partenaire à Mbonda École, vous travaillez à Canada, vous avez ah, ok, ça va. En tout cas, vous savez que Yambayo, Awa, Nessa Rane Wauti Koloba, vous avez un cadre à l'anniversaire à Mbonda École, donc vous faites une année, Mbonda École est déjà une année, Awa na République démocratique du Congo, partout dans la Nabiso, téléspectateurs Nabiso, en tout cas, merci Belé, parce que dès que ça Awa, on a concepté ensemble dans les longo, ici quand nous sommes partout aux amis, oh maman, message nous les anini, on a public au Baza pour la Tao. Merci la en tout cas, merci beaucoup. Merci de venir sur votre fidèle téléspectateur. On retrouve en direct dans l'espace où on va compléter, on va célébrer une année de plus qui a magazine Mbonda École. Maman Zaye Mokote, à 5 partenaires pour Zana été, Maza Ebele, en tout cas, on a Bilili, Ebele, en tout cas, merci Ebele. On continue à soutenir Bisso, on continue à faire Bisso confiance, parce que Bisso va 5 magazines, où il y aura pour ça la clé. Donc, ça va toujours d'informations, à temps réel d'informations, il y a Kitoko. Comme maman, message, nous, il y a Souka. On a peuple congolais. Le peuple congolais, na Osen à la Bino, moi soutenir la place de Mbonda École. Vous allez décider. La bango est la takate. La bango est la TikTok. Avec une carte idéologie. La Boana. Avec les merci na Tempoa. On a gagné vraiment. Numéro 1. Là, journaliste avec la gomme. Merci. Voilà, merci beaucoup de comme une souka, tout ça qui est en direct comme une souka. En tout cas, on va continuer à faire la vision confiance. La peine à faire ça. Équipe technique, mon magazine, Mbonda École, merci Ebele. Nous avons partenaire, nous avons soutenir, on va continuer à soutenir, nous avons fidèles téléspectateurs. En tout cas, on continue à faire la vision confiance. On va s'abonner massivement à la chaîne YouTube de vision Mbonda École officielle. Et c'est le seul moyen pour soutenir la vision. En tout cas, merci beaucoup. La prochaine fête, les DG, voilà le famille numéro 1. Le magazine Mbonda École, merci Ebele. Pour que la cérémonie soit salement, il y a la stratégie. En tout cas, merci beaucoup. Awasa vraiment na sokoli makasi puisque talaka mwana motami komite na une année avant de célébrer vraiment na sepela makasi mwana mondokolo nzambe afambola mosala yekende liboso ndenge tofete na une année ezala pe na 2 ans ezala pe na 3 ans ezala pe ti ndenge nzambe akosalela biso ngolu asepeli makasi vraiment na mondokolo. Merci vraiment maman journaliste na yebaki Mbonda École à partir na Web TV nalandaka yango souvent nalandaka yango mingi vraiment nyonso wana alobaka na journaliste nasepelaka vraiment na bamessage nyonso wana nalandaka Mbonda École. Vraiment ya kolongola eza te nakosenga na Mbonda École misala na ndenge azosala vraiment ezokende malamu ayebikaka bainspiration kozanga te nzambe ye moko ayebaka ndenge na koinspire bato na ye mpona kobakisa mpona kolongola eloko kolongola eza te makambo nyonso vraiment eza nango malamu basepeli.
nous espérons que merci maman journaliste. Merci beaucoup. Ngai komona la commandant Patrick Ziparando. Voilà. Ngai commandant Patrick nasepelaka na mondekolo parce que mondekolo nyonso dans la problème okangi bakulu lobengi bango bakita sur le terrain. Baboyaka te bazotambutala bango kitoko yango ntango DGD abengi biso nde tokiti sur le terrain mpona fete ya une année ya mondekolo. À recevoir la président Lobaki pour la fondation avec soutenir encore magazine parce que c'est vraiment c'est pour la reconnaissance. Voilà autre merci beaucoup madame.
Kembonda ekolo deba ekomi kokende deuxième année nango na musala kitoko yo pe oyebike olingaka mbonda ekolo en tout cas kobelela na mosika te ba numéro yango wana salaka ba critique na yo saka ba commentaire na yo et permettre que magazine na bino ekende musika biso mbonda ekolo en tout cas tokumisi zambe tokumisi pe ba partenaire surtout lokola fondation de rebâtisseurs pour contribution bango ezaki vraiment ya suka na impact de la idéologie oyo esali ke monda ekolo basepela kitoko na bandeko ya base kingabwa en tout cas bango mpe bazalaki ozage parce que ekumbamaka na ye moko zete ya mbila Jacob Mwamba en tout cas ye mpe azalaki vraiment ozage ya kocontribue kitoko biso mbonda ekolo en tout cas tosepeli kitoko tolie tomeli mpe tokomisi zambe toyebi ke mvula eza koya ya koleka susu eza liboso koleka yango biso moko Tomi beteli mbonda tu po nyonso etambwisa kitoko. Donc ça tout le monde est honneur. Le temps que l'on va faire là, on a pour la chose là. Merci Nabino Nyonso parce que bozalaki ebele pona kolanda édition ya mukolo ya lelo. Merci pe Nabino Nyonso obo soutenaki magazine Bonda Ekolo pour que aiba ko fêter anniversaire na ye malamu avec un partenaire idéologie. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Bonda Ekolo officiel ya onde za seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso. Bobenga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya poste téléviseur na bino pona koleksa ba page rose pe ba événement na bino ya ndenge na denge na pesi merci na équipe technique mobimba wana naza komona Christian Museke naza komona Wilfried Samba pe naza komona Dissol Vanza na bosanité les grands réalisateurs pe montage ya magazine Bonda Ekolo Igrid Mateta na yemoko le DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristu azongite.